Proximag, Nzinga Nzinga na biso, Nzinga Nzinga na binoe. Proximag, votre magazine de proximité sur Ago+. Très heureuse de vous retrouver si nombreux devant nos postes téléviseurs. Très chers fidèles téléspectateurs, bonjour et merci na fidélité na bino na magazine de proximité et le bon à votre servante Daniela Ndous. Le autre un nouveau numéro, l'autre kolobela mingi la vie des artistes. Mais avant toutefois, na pesa mbote na équipe technique na équipe de compétents. À la caméra, derrière la caméra, papa Alain Niati, à mon DG Guy Biola, à mon directeur de programme, papa Blanchard, tel visage, tel cœur. Quand on monte, mané quand on peut monter alors, le long, vous avez peine à mon côté, quand votre magazine de proximité, on peut s'abonner sur notre chaîne YouTube Ago+, sur nos chaînes partenaires télévisés. Nous avons invité des artistes, humoristes, artistes et comédiens. On a des compétences et nous avons de découvrir qui est artiste au plateau. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman Daniela Ndous. Bonjour papa. Pépélé au Saramate. Nini santé, ok bien? Ouais, santé bien pendant la moulin Zambé, Nini Nzambi, Moko Azumi Mabiso, Nepega Tokende. Je vous rappelle, très chers fidèles téléspectateurs, que invité Nabiso, comme vous n'avez Jérémy Mosekisi, bébé Jérémy Mosekisi. Bon, comprendre qu'elle est l'autre, c'est comme moi Mingi. Toi, c'est comme moi Mingi, Nago plus. Beau désabonner, beau s'abonner massivement à la chaîne Nabiso YouTube Ago+. Alors, papa Jérémy, pourquoi le Nabiso beaucoup plus nani ndé papa Jérémy pour babi que nous tu connais là-bas téléspectateurs Nabiso que aux humoristes, aux comédiens. Est-ce qu'on peut savoir souvent beaucoup plus éclaircissement par rapport à eux? Ouais, Jérémy Mosekisi, aza humoriste, bato belé au batala nga déjà na l'écran ba yebi. Naza humoriste na bandi carrière na presque ba place belé vraiment. La place belé mais le na zo les kana chaîne au bato ba yebi. O sika na zala kawana. Na go cité comme non. On a interdit. Oh non, pas de problème, on cité juste. Za na association télévision. Tozo sa musala toujours na MK Star à part wana na zala na biwa n'est pas de fin pour la tête. OK. Alors papa Jérémy, nous bana musala na bino. Est-ce que art non na kati mboka la chose art non bénéfique? Art, surtout art côté comédie. Est-ce que ça a bénéfice moi na mboka la chose? Ouais. Balobara il n'a pas de bénéfice à sacrifice. Donc musala nyonso tant aussi sacrifier nango c'est que vous aurez bénéfice. Donc art o ezape na bénéfice nango to soit kapena o pena fandi et DP libota et DP ba maramna o pe mususu c'est un bénéfice nango. C'est un avantage per makais. Ouais, ils ont un avantage au Saranate. Tel que l'avantage dans moi premièrement et ça la mutuna nous pas respecter na ba place nyon so azala. Yo mona des artistes moi boss ça kanele place moi non azala beaucoup plus muta ya bato voilà ba pesa non isinga non ba pesa donc mutu wana ba koma ko pesa moi valeur moi à part wana moi ba mususu za na ba kati on a eu moi ebikandi moi le bombo ezate o ezakra. Alors papa Jérémy, est-ce que ba des avantages pesa na musala ngo ba difficulté mon corps peut beaucoup tana na musala? Oui difficulté zali pena eza dans les difficultés eza vraiment on s'en a été eza na ba bilo mususu o so le na bono beto histoire ya mulai ya sanganaki o pene komela nga pona ka musala o na batam mususu pe yela ke otanga mais pour ça la ka mais kuna pe na pale ba okasi eta ke lo pe linga kyango opotana ngo mais ba ko kema mususu eza o kema peno santi ke o kembi o ke no ba chaîne pour l'extra ba image mais yo mo pena boy yo mo pena na poche pena ya we ba ya na kana mbongo ona ke opesa na chaîne ya retour na nga ezate obeti pena makolo banda awa par exemple tipe tipe ni belo beti pena makolo yo mo ozongo lobika nzambe simba simba apa wana ba difficulté zebele on mona ba artiste comédien to lo ba toujours que
bato oyo bazala mtema malamu basoutenir biso pour tout ça la paix sous musala malamu misusu. Alors ndenge monaka musala on ekindaka na ba avantage na on a ba désavantage na boyo moko mona ke art ezala pena considérer surtout na ministère de la culture. Bon na ministère de la culture bakomo kabula na bango ndenga na mona na pa manga bakomo kabula bakomo cha ba grand na biso ba petit donc eloko oyo merci pena pour tout ninga ngombe merci pena pour tout ninga ngopo ngamona yeba pe to fandi po yana ba artiste ezana ba talenti o bana ba ndaku na mitso ba yebi bango te. Oui toko ke ka moi mukie na se comparer entre biso ba congolais na ba nigérien. Non, c'est tout à fait normal parce que tout le monde peut d'avoir artiste participé à mboka mzuzu ba ça considérer pe non na considération ça la ministère na ba. Toko ke ne par exemple le Nigérian yana ba na lo barara jeune fille moi mpousser bo benga itokumbu. Na ngai pe na bandi ar liboso. Yo bandi ar liboso na e. Ngana bandi ar liboso na e. Mais ce que tala lelo yene ngaza na nenge o biso za po mona ke gouvernement na bango tshela bango ba cacher moko boye. Azana ye mutu mo boye awuti soki wapi aye batali balega na walo ane esimbe pa na ye ba PC walo betanta gouvernement la ndeli e PC pe na ba bien na ye pe ba bilo musu pe ba aider pe na ba mama musu so ar na ye na ministre lelo komi pe artiste akoma pe kotana mabe. Mais pas na biso na hebati. Hebati surtout soki bazua mutu moko ba chewana amuna ane suba tutia. Amuna ane suba. Vraiment artiste égérie. Est-ce que nakati ya ministère de culture ya art et culture est-ce que bayeba un peu que bazana humoriste mo be kombo gérer selon de monaka? Ouais, selon ngamoko bafanda na bapana batala la TV. Yana mutu mo te asomba TV pana tala ngote. To le betala ngoto ko tara réseaux sociaux monanga. Bayebi bayebi mutu musupe na ofana ba ta pecho pe na zala ko mais pas benga yone des problèmes. Ya mi mona kalo wa netinga ngana mikiti na ngana go benga pecho. Ajo luka be fond na yo luka ngai. Donc po yo luka e boye ko mona no yo lokola kaka mu pepe mo pe menae ya ko mo ya kaka. Fetina nga ça va bête no bora comme isko ko utiliser yo. Donc non lo ba mabete non lo ba ne vérité. Non, c'est libre. Voilà, non lo ba vérité pour na ba grand sous ota ata pecho ma mazolo ba. Non lo be lo moko o biso ba petit o bobenga biso ba petit. To mona ngo pe na pe bien ti. OK. To mona ngo bien to fandi pe na botali a grand wa yebinga. Ba grand o ba zala pa likolo ba yebinga ke to zala pa to kuta na pe na ba manifestation musu ba benga ba bengiye. Ayebi ma on a tout à petit ya moi le roi soya ya botoni makamna ngani. Vraiment. Est-ce que artiste géré à part comment ya bébé géré au botama la famille au botama la famille comment ni beto ba bota ki be nabite kombo ya mwana biso ye comment na ngai géré ga comment le géré ka géré ba boto na komba géré ka géré vraiment géré ga moseki si wala ga géré non parce que ça la netinga comment on les a Daniela Njusi oui ce qu'on est yo bon et ça la rappelle bien ba pe kombo ya mutu wana nga kombo na nga ya palais o pe na batela nga bali na palais Ezekiel Singa kombo na nga Ezekiel Singa. Vraiment, est-ce que papa Ezekiel mais Ezekiel comment est-ce qu'on est là pour maler la ngona batu sur le terrain même si on a commis pena na palais pena boye na ba père na ba mère bote ba français pena komba tina buwa lupanga yo ka bébé géri moi bébé géri mo c'est qui vraiment est-ce que papa géri nga bengo papa oui est-ce que papa géri vous avez na bana na ndako girape famille ouais na parent parce que ogéraka vie artistique ndenge nini na vie na kati ndako en tant que père gérant neto ndo sala ka comédie na yo mais ma comédie tina kati ndo pesa pende éducation ta que papa te vie oza réel boina vie auto sala na comédie ça différent je pense que na ko me mabuzo baté na palais na nga mais ambiance là ambiance là comme papa né à la pe bana na c'est qui pe na papa mais na ko lu ko mema comédie te na palais
so na moni pena mwana watenga ma place on organiser ke wana yango te. Ah bon? Mais mango pena bon. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, dans un rappel, nous juste dans un magazine de proximité. Et nous avons votre servante Daniela Ndouzi, l'autre zone de la vie des artistes. C'est pourquoi le plateau n'a plus besoin d'accompagner un artiste humoriste, bébé Géry. Bébé Géry, bon comprendre que le proximité, l'autre c'est comment bah stress et zala qui te l'ont là, c'est carré le artiste de la mission, c'est que ça mission. Vous allez toujours brancher devant vos postes de télévision, vous appétez vraiment, vous appétez, vous c'est désabonner, pété, vous s'abonner sur plus pour nous prendre bilingue, zala anakata go plus proximité. Alors papa Géry, tandis qu'on a nommé au lobby papa Géry, est-ce que et le connu y a tirakayo au côté d'un monde où il y a comédie. Nanda zaki penza au monde nos artistes en tout cas on a imité idole no penza idole no penza o penza habiter yé penza en tout cas y a zaki inspiration nangai idole nangai na bomba tena ke nango gauche tout droite c'était idole nangai déjà akufa nzambe après des molimo na e puis son âme repose en paix quand na biso pulu Chico Pulu voilà pour na kutana na e pe singona la mukie pena ya patante na biso pa kufa na ye ala mutaba okene ba poto na kutana pe na ve wana boye wan sirana na imiter. OK banda pe ko imiter na imita ngala imita te ngalo bana imita te na sala ka bango tout na sala ba ve tout na sala ba bango tout siko ndenge yo bimisa na femme aux alamines na voix ya ba bébé idée wana utawa idée wana dia na zala nango déjà kala déjà so na luka na bosa na te wana ngala mutu mona akenda tout droit na fanda pe abuna palais ava nazala bébé Géry na tala pe ba grand mususu tala pe venanga mo boye abandoli kana biwani komona ezaka bébé allo. OK bébé allo boye fana robosa na te pas de femme la matadi kala ti ta mona yo longwa na ina ngo koma Géry wa c'est wana no sa no ar na ni na mi le fait pas PDG wa be Lorango ba yo longwa oui na sali penate théâtre pino wa théâtre na ke cinéma de best na longwe cinéma de best ti na fanda na lo bitenga fa mo imose toujours na style noir ba bébé to za ki on deko caméra normal na mi le fait na la ba no normal kaka normal ton la ke cinéma de best ya muko musuna fana na sala ki bébé boy wa de best lui petit tigala na voix tigala na voix donc o tika ki pendando ndazana yo ki habite loko yo comme petit musika ouais alors bana pena tigala na voix na sko voix na ba serana pena po voix na yo ko centre makasi to na ko mo tala ser na buibui na tala ser na buibui na ko tsana ba voix na tinde na tigala bébé Géry boy mais vraiment grâce na ngo lisusu po ezonga lisusu po to na ya na biwane comment na ngo imitation ba nini grâce na ngo lisusu ta o fan de so le biya wana idole wana lisusu zongi sa idole na yo et ça la bien makasi bébé Giscard afandi sama pe alobité star zongi sa voix na wana pour na fanda na talo pe na ba palais pe na voix wana zongi sango et ça bien to comme soudé alete na zala na ngo déjà vraiment c'est bébé Giscard de ça que ozonga sou na kata nzo te yete mutasala ngai asala ka yo suko apesa ngate na zala na odi na mutu ozara be yonde mabele mpe bonzima na zala na odi na mutu déjà tangu omona siko ke boade osala deux personnes na masana tom siko mona tom nde tokendaka boye tokendaka normal ka sunga na yeka na bébé na kunda masana yango esenga ke te tokendaka normal toto yo panzana na masa moni mwana ki bébé kotima na mo vraiment surtout pour la actualité aux autres circuler pour l'instant yo yebi concernant décès notre artiste Gianni Faye est-ce que à notre nouvelle entend yaki et ça là que on l'engagé en tant qu'artiste na yokela kango depuis Brazzaville wa ntona zala na Brazza pour nazala na Brazza na kinde mo ba tourner mo na leader MK na papa Sango c'est que bébé Géry Aza sans frontières sans frontières international voilà bientôt les autres pêcheurs na biso à go plus nani na Brazza et kozala bien makasi on saranate vraiment donc na yokela ki on na Brazza wana tonto zala ki pa père na biso
DJ appel masqué na oka ba bingi na téléphone ke jana kufunga mona na ngo na réseaux sociaux. OK. Na mona ba réseaux sociaux na talibo ba publier ve jana dai bondeni. Pour na yebi na réseaux sociaux o elo ba vérité ko ça rappelle biso. Ce qui artiste c'est basé dans les réseaux sociaux ko boma yo. Pour na yebi ya ba te belé ndeti ngamo pe ba publier nga kala na kufi. C'est vrai. Ben la mona ka ke maman est mystique fort. Non na mona ka ya no lukuta. Si na yo ka appel ba bengi DJ appel masqué. Kao ve jana daya et ça lenga pina passe. OK. Ça lenga passe. Nandie to yo kele kaka kingani mtabomie bon pona nga na yebaka ke liwe la mtu nyonso liwe la mtu nyonso nzambe take bien so azu esprit mtu mususu ya ozo esprit wana te donc so alongoli esprit na yo alongoli ngo kaka. OK. Alors pona ndenge ba image zo circuler ndenge fondation Maman Denise Nyankero ya première dame et kendaki ko visiter famille ya mutatiki biso na Jani Fai yo okolo bani pona fondation wana parce que papa Masumu azama ko na bino. J'espère on a président Masumu et longona papa Elombe balobi que tant Maman Denise Nyankero première dame ayokaki annonce on a que na Jani akufi asali appel na bango. Au moins quelque part vous avez considéré ti première dame. Ouais et ça la dame so quelqu'un na bilomba encore. Abengi bango ayebisi bango nga na za wana disponible fondation na pesa disponible. Bobino bosala ka programme so bolini ebembe ya bo na za wana. Okolo bani pour la fondation Maman Denise Nyankero Tshisekedi. Ouais, pour la fondation Maman Denise première dame na biso. Maman na biso mama di mama na pesi na mbote sika zali vraiment. Bongo ndezala. Bongo ndezala. Yaza mama na biso. Papa na biso fachaza papa na biso. Donc papa na biso ta papa na ngana palais, papa na yepe papa ya Congo mobimba oyo. Eza fachi mama na biso za Maman Denise. Boende ça va bien makasi. Tout monde ngo pepa mère na biso Olive Lembe. Asala pe ba makambo oyo. Boye ça va bien. Malgré tout, vejana daina na nord, daina poto. Et bien menaye il faut y avoir pour na ngapi na muno ke il faut y a pour na état d'artiste abotama awa koleli awa biso tout monde susu ata to mona ki ete na banenge ozonga mobimba to mone pe lisusu na banenge mo boya ache mutu na nenga se. OK. Donc c'est que pour l'initiation na yo sepel na onango ya Maman Olivia Fondation Maman Denise pardon Maman Denise Nyankero Tshisekedi. Donc na part na ngapi nanga na muna wango mabeti o sepel na part na ngapi na muna mabeti o mususu oluka mona ngona nenge na ne po na comprendre to se comprendre te na mukili oyo yana mutu mususu ko lobaki asepela ne na mabe. OK. Mais mutu ana loba ya sepela na mabe neni ni fasa na ka bolamu te eza nenge ya mutu nenge nzamba salela pona nga na nenge na nga nzamba asalela nga na sepe na mabo eya na poto balele ndamu biso pe to lele ndamu to kabola katikati. Alors très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette magazine Yago Plus. Tolinga ki juste toloba message nini ko lancer na famille ou ba tu perdre artiste le papa Jani Fai. Ouais, message non le baraka toujours dans le banazon ara simana le banabara ke courage. Courage pas ba mère nyos ba bandiro nyonso ya vena biso Jani ya grand abiso pena. Courage. Donc attends le biga courage ngala ozanzambe te. Ngala ozanzambe te oui. Ngala ozanzambe te pour lobi ata ngalelo na pesa courage na kufi na lela na vraiment. Zala na bongo balobi to. Ça la paix moi visite na famille parce que oui, ben ti siko non na kiti. Bana na uti Brazzaville na kiti non na kiti. Ozela. Non ozela. La paix maman qui après si moi visite ça na te pas faire. Vraiment. Total atalara ningi zala. Mais wala pena ngai na zala fan nai. Vraiment. Tala ye pena na bon mo we on va jouer américain. Wana groupe ni. Américain wa to bazaka na président na biso nani Ngadiada. Président Ngadiada. Po wana pena na lela fort. OK. Place na enfant na personne na président Ngadiada, président vie de loin, président la Desobéi.
il faut na seka kaka. Il faut na seka kaka. Vraiment. Bon pende rata. Alors papa Géry. Message nous pour les téléspectateurs na biso balanda biso en direct. Il y a chaîne YouTube na biso à Go Please na ba chaîne partenaire na biso. Message nous pour pesa fa na ba. Bon un message toujours que ba s'abonner. Bolanda nini chaîne na biso maramba malonga peneza. Maramba malonga maramba bien eza ba artiste humoriste ba musicien ba tout au bolinga otala. Beaucoup santé ga biso na chaîne. Donc toujours ya maramba ya bien ça ton le bien ça ne pe bo moninga ne pe bo bon so ba bagage na pe biso ah ouais ça bien. Vraiment. Si ko bébé Géry ba poser ba programme na moi to na moi lundi ba programme na ba manifestation encore ba bengi comme invité. Ouais na ça na programme na posté les 30 à part les 30 il y a moi on les 29 il y a moi oyo na ozaza. Donc le 29 mars na le 30 mars. Voilà. Wana wapi? Bon moko ezali na bakota ba ipene kuna mususu eza na limité à première. Limité ça salle bien école bien. Oyo limité ça journée culturelle moko ba invité kingai. Mais oyo ya nini ya ipene kuna eza salle pena. Salle pena ba papa soin nini ba fani pena boyo. Ba te bénir rien. Danser. Anya signalé déjà présence na Rosala. Na Rosala on équipe mobimba ya Go Please to Rosala. Niveau Rosala nga sentiment mo yo saranate. Vraiment. Niveau Rosala nga sentiment yo saranate. Et puis déjà na biso Rosana directeur de programme so Rosala. Ya on le ngana lo ba DG comme DG Guy Biola. Ah, papa social. Nalela fa. Nasevela na makasi DG nanga. Omonika mukolo ya se oye kaka. Nzambe na lo banzamba longola mikolo ndambe pana ngabati se pana yo. Na lo bana nzambe abongisa na vi obonga na vi oye da batu msute kangai. Obosa ke madanila. Abosa na ngatika. Ah bébé Géry. Oui maman. Mais et ça c'est la bienté. La baye nanga kotanga mama Daniela. Kuna ni. Classe eza lokola musala ki soda. Kosuba no moko il faut zenga mais j'avais faire pipi. Kolia na yo moko il faut se la récréation ba sonner. Tunanga ni le katinga classe. Elle n'a passé au tableau. Les jours on a tombé victime. Ba lekisinga na tableau. Oh, on a dessiné train, Nathalie train na kokaté. Tu n'as pas dessiné Milinga. Oh. Professeur a tout n'a pas retenu. C'est très utile les canacas. Quoi, y'a un petit Milinga. Vraiment. Et bon, les belles on a table, on a dessiné train. On dessiné on a dessiné ma table, on a souka, on a cocaté. Vraiment. Très chers fidèles téléspectateurs, quand on a la cabine, quel est l'autre c'est Kabogo, votre magazine de proximité. Et ce qui va later. Oui, et ce qui va later. Magalila, c'est pas ça. Makamula, le bas c'est du mensonge. Oh. Et ça m'a solo nzambi. Oui, oh bah papa en français bah le bas c'est du mensonge. Et ça m'a solo. Nalinga le baka le moko. Magalila, bah mi kolo bah kosi biso trop na ba vie. Nande. Bah kosi biso trop bah le baka oh. Moi na mukama tili kolanzete na mukola fani na se. Oya fani mukola fani na se aba mwana musika wele kama na mukama tili kolanzete. Nande za. Okosi. Mwana mwana kulune ya papa na bisa fani. Ata na ngakawa nganya kitina kimi ba eba beti papa na biso ya fani nyeka. Esa monete amone ne musika te. Vraiment. Sa mona musika ya mtanga ki mal pose na nga. Moni kanga na zana nga mukola na e. Vraiment. Bébé Géry. Kaba mtu balobi liboka pilipili sila soluti. Soto zwi liboka pilipili ma Daniela tala pato dinisa na kata libula nye. Sala sila te. Eko sila nungo boy abaye ko konungu tali liboko yo kan solo mate solo mate. Déjà au expérimentateur déjà nini biloni moi essaye on do salon. Na salon. Au salon. Ya liboka. Ah bon? Na sokola ngo bien na clean. Na dinisa libula wa solo na kimwa. Vraiment bébé Géry comment tu as besoin de solo beaucoup de na papa
Papa Bidi Bidi, papa Saï et Sobe, kutana na bango pe. Oui, tu kutane na bango. Surtout Michaud, hein. Na imité pe. Ah oui. Ouais, ça cadeau pour na téléspectateurs tout au balandaka ah. Et ça cadeau mon spécial. Vraiment. Pour la journée de maman. Malgré tout na zalete na yesu ko pour na maman. Fête anniversaire et fête la journée de la femme. Bana artiste et comédien nyonso bazangi ba maman puta. Vraiment. Ah. Mais président pas beto ta noir. Noir kasi te bana basi basi ko maputa noir. Maman izate, mutabanaki de ba mutali boso président la DSOB. Ngayo kaka. Ah. Alari, uyibe kanena za itaka fama no. Gazo tala buna zo yukatsu ko khe, matina gazo tenga diputa. Maintenant ta grossité doit être à un des abus. Il be bakana zo lu bakhe, este moyo ola tali puta izate. Si on peut mener les ala qui micho ala qui on a yoka micho abote li papa na bango la DSOB mu comprendre. Wa, pa oya barati no lo babo etanga micho bazana ba e ba kana te bazana lot. Yo oluka ka okosama. Nanga skomanza nanga na oluka akosa. Sacre biso nyonso tofanda yabo soit soki obunda bitumana este poto ede bafardesi si ton kalo bete ko bunda bitumana este ti ka papa bidi siliki to ka papa bidi aye yo mo bituma wenyi makamsani tanini ko yo kusaka bitumba weza ubunda mana ese wena mfatu besa ne safidele tamakasi haka yakutine biso baseda babunda kune Napaya ngaya kukogate waya mafanga na mafanga ko Chitang bana babongo na mwasa zale wana buyi to kaka mele biso buyi azima luba nzemi nanga tepi no mupina ezidele batinya te balu kababa na luba na biso ke biso te ke bunna eze bina bazaba mi bale lo mi pe ezeni na makati na bina bakati la pe ba fa de se boto bunna kuna nzambe nanga pade yongo president fati abumanika batinya te na mukilo titanga le bakabonga sila boto kaka bwe papa muyombe ko sala wana azimalo Tama Obodi ka papa muyombe ko nenga ta Nga papa muyombe ko na dando ke papa maba ababa dana eza sembo soki ke bitumba ta esta po estila bobenge nga bobenge dingwe to ke to sisi mama nyoso apa mama nga ko tu ko ta te po nkindo na to ki mutu ona ke sango po na dani so ke mutu dia papa nga pa o dia po nga kando na dia na lia po na plato mbimba pa wa to kuve o kufa pa mama Très chers fidèles téléspectateurs, les proximité nous sommes arrivés à la fin. Entre Mobiki ici, vie de loin, na idole na pululu pona moko. Nga supo na ngana lo banyoso. Nyasa. Tout ça la caca. Ça la caca. Mais là c'est la caca des personnes. Si quand on banana pululu. Banana na Mobiki ici. Ikumama pi bana tala itekinga Mobiki ici na kuibi sabino boy. Message pona gagami, message pona batunyo so bazana este. Tuzali kolela na bino. Balobi batangisi makila kasi babomi molimo te ata ko molimo pe kei me boyi bake tata zali na sima na bino ati na leli yango na kenda kina mboka baye batu bakufa pona kutana na pululu na yebisa ye yepe alanda bino kuna bokende kobunda naye na ndenge ya molimo yo sama lo ande chimutumo mata Nana na fana Natasha muda ameta ani sansi Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés. Let's go. Baba la let's go na. Bébé pululu. Fidèle loin. Uyebike na bombe leti na telitana misebetenga banyama yo zoba banyama pululu kebe sana
C'est on a ba grand. Vraiment, faut qu'on vous a reconnaissant la ba grand. Faut que nous soyons bandimala, on peut ba coloter, ba toi bandet bosso na ba monter. Ba ya zaika soka bibi kane, ande ya bimi wala za mo besoin na ba o batika ba subidoko. Danser mais faut qu'on y ma ba ve. Po soki bango te biso to linga to zala pete. Bango baza lokola ba demi-die. O nga benga bango baza ba demi-die. Ba créer nzela moko po biso to ya koleka wana. Mais ya bien kaka nde ba créer nzela ba créer nzela po ba petit ngo ba ya koleka. Ba fongolela biso pe ba box na kwa mawo. En tout cas to comme na suka. Très chers téléspectateurs, to comme na suka ya magazine de proximité na biso à Go Plus. La chaîne de YouTube. En tout cas, boutique a toujours au niveau. Et on est sur Bozana Posa na Busso. Vous avez votre magazine de proximité. Oh, ça a un problème peut-être le pas ou le le pas ou au lieu de le problème mon corps Bozana poste la solution na média. Il y a qu'à vous contacter à Go Plus na ba numéro na Busso dans la banque écran na bino. Donc vous avez votre service. Tokutani na prochain numéro ya émission. Numéro menga na boaki libanga na ngai te. So na boaki te ma olkela ko. Vraiment boa koza na une minute ku de bele na boa ga mutu moko. 1 seconde. 5 secondes. Na boaki boss mandi yangu. Papa social mutu asungaka mutu apesaka. Motema ya. Papa na bébé sibling. OK. Sibling. Wana bébé nanga sibling. Bambote belé à part wana na opesa disu bambote et pas masanga Manassé. Manassé dépose alia nzambe nanga Manassé kisi muke ba yibinga kombo na vraiment na mutundo. Bambote belé vraiment à part wana na pesi chaîne mobimba pena bambote. OK, merci. J'espère merci na équipe na biso biso qui toko liboso ba téléphone na bino liboso ba poste télévision na bino totali sur na caméra papa Aleniati enda za photo machine oui bino atala scope Saoudi c'est vraiment te mobala munene ko tuna ngani mama nini papa pesa ikaka na mwasa munene oyo premier libota yokozuna deuxième libota big show troisième libota umaga et bon mobali santé lo na ngatana no santé tala taille oyo ka premier libota gagame deuxième libota robino mundibu troisième libota inosbi balume so na français kaka ibwatonge wo tala santé vraiment de façon merci na DG na biso Gibiola papa social il a fondé biso la porte ya à Go Plus pour tout le monde na liboso ba téléphone na bino liboso ba poste télévision na bino na directeur de programme la biso tel visage tel cœur papa Blanchard mais comment ba mbote o et ça en race sentiment la joie o jouer parce que au moins ba bilo aboy te on a clôturé non clôture non ngo télévision eza temps eza ngunga ya radio te mais clôture o ya ngo madanela kena ba commune ya bonne vie na ba commune ya bana bonne vie oyoka mwana mwasi azotamula na mwana na mukongo aolekaka bwa kutena mobali ne baboya na kala aomonika bwe oh mama Daniela Boni oka bien papa okewa bwalo bina zokende boyo oyoka mwana sima mukongo teka autune alo bani oka te wana zelo bela bana mikie yala ba commune wa babola OK oya biso babola omona mwana mwasa zo yunga na june mubimba na moyo zo bima mikolo na mwana na mukongo akuta na ex ne baboya na kala oyo akamantanga boni yo bien obota na bota oyo kamona chaka dia autune alobi nini oyo aka alobi ko puta biso transport biso ngela biso na maya pio ko lemba o wat agade comme ne maya pio na transport vraiment donc vous avez un projet numéro à votre magazine de proximité bye